Fachimbe! D'être nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Fachimbe! Fachimbe! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Eurotech TV dans le convoi marche. Bandeko balani mbote bisika nyonso. Bobetil bako yorlanda biso depuis Paris et sika tozali ko tourner émission oyo. Bandeko lelo tokutani lokola momesano pona la tina ya politique ya mboka na biso République démocratique du Congo. Lelo na ati actualité ezali bongo dominé par l'élection oyo tozali kozela depuis longtemps mais etikali mikolo mibale po ete biso tokutana soit na ambassade soit na ba bisika ndenge na ndenge oyo bongisami na kati ya mboka na biso po ete topona moko kati na biso po ete a dirigé biso pendant 5 ans. Alors na kati ya Eurotech télévision bandeko toko se voiler la facité candidat biso azali bobele moko Fati Beton. Fati Beton azali bongo candidat numéro 20 na maponami oyo kosalama le 20 décembre 2023 na kati ya mboka Kinshasa et puis na ba 5 mboka ya diaspora oyo eponamaki oyo bilomo boyebi Afrique du Sud, France, Belgique et puis États-Unis d'Amérique. Donc maponami wana ekosalama esengeli vraiment topona mutu oyo esengeli a diriger biso mais azala bolingo mboka. Voilà pour le début de cette émission. Nasi otobongise bino lelo ezali 3 titres. Toko sola likambo ya Jean-Pierre Bemba qui explose Moïse Katumbi. Azali ko exploser Moïse Katumbi, ce n'est pas na ndenge ya Masasi, ce n'est pas na ndenge ya Bitumba, ce n'est pas na ndenge. Donc c'est-à-dire que oyo nyonso bombanaki kati ya vie ya Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba oyo yebi malamu abimisa on a poisa. Nansi toko zala na texte non seulement mais aussi tozala bilili puisque télévision et radio te oyo toko roba toko laksana bilili. Bandeko pour le deuxième point auto développé dans Oesika toko lobela toujours Moïse Katumbi. Pourquoi Moïse Katumbi a connu la présidence de la République démocratique du Congo? C'est simplement puisque il a mené une campagne marquée par des erreurs communicationnelles et stratégiques chroniques d'un échec annoncé. Donc, malgré l'agitation au bozomona, donc les lots toyebi ndengenini avenir ezaliko avenir ekoyebi sabiso nani akozala président. Donc avenir proche ekoyebi sabiso qui sera le président de cette république et puis à conception pendant 5 ans. Voilà le deuxième point. Troisième point, bandeko balandi tokolobela inauguration lobby mardi. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo inaugure ce mardi le nouveau bâtiment de l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamayemo, de l'UPEN et du centre financier de Kinshasa Gombe. Donc, tokolobela puisque ezana kati ya misala o ezali kati ya ba acquis o il faut consolider de manière à ce que Mukonza Mboka abakisa et puis to kende koyeba ndenge nini mboka eko changer contrairement yaba mikolo o elekaki ba mbula o elekaki ba décennie o elekaki. Donc changement ezali ko mona na mutute ako wana même so ibata mitama be bazali ko wanga na ke Mukonza Mboka zo selo mo côté mais boy ba très bien que il y a un début pour tout. Donc début yango wana fondation ezalaki batie yango et sengeli siko ba mur et mata ndenge ezalaka.
Donc, tobanda émission Oyo, tout seigneur, tout honneur, tobanda émission Oyo, na esika mkonzamoka kena aussi ça, campagne na ebo, bien très bien qu'elle est à minuit, donc campagne ici la kate, campagne ekosila. Campagne ekosila, tant campagne esili, donc toyeko zela sikoyo, maponami, et kozala le lengenini, je pense. Donc, ceux qui n'ont se trompé de campagne, ils allaient aussi là, puisque tout ça la dernière ligne droite, de manière à ce que Maponami et Salama le va. Tokobanda, na dernière étape, il y a meeting, il y a Mkunzamboka pona Maponami. Asali meeting wana na terrain, il y a Sainte-Thérèse, na Njili, na Chango. Ba oyo baloba ke Chango eza ya bango bandeko nakati to mona différence entre mwana kono lupango na bafuteli. Alors to keno bandawana pendant ce temps là toujours partager, pendant ce temps là tozali ko liker, pendant ce temps tozali ko s'abonner sur tozaba vraiment batasika nakata Eurotech télévision. Merci de rester fidèle à votre chaîne d'information et de divertissement présenté par moi-même, votre humble serviteur Jean Pouy. Donc, Otolanda, Mkonzamboka, et puis on se retrouve tout de suite après ceci. Fatima! Fatima! Monsieur le Président, Toyamba mokonzi mboka, tobetela emilolo Fatima, bolingi boyoka obetela emilolo sikoyo. Monsieur le Président, votre peuple voudrait communier avec vous. Badrapeau, s'il vous plaît. Bolingo Yokamokonzi Mboka, Badrapeau Ekita, s'il vous plaît. Banakin Mbote Mbote Nabino Bakinois. Ah, en tout cas, Lelo, to corriger Sainte-Thérèse. Bayou Magnonso, Bayaki Liboso, Bamoniango. To corriger, to lakisi bango ke bisonde bakolomboka. Bakonzi a terrain Zabiso. Peto kolakisa yango le 20 décembre. Mboka bandeko na ngai bakinois boyebi bino moko surtout bino bana Changu ndenge na 1998
bosukisaki banyangalakata bokangaka bango na maboko boye. Lelo banyangalakata bakosani lisusu liboma balobi bakotela biso na mboka. Bazui mwa bana mike o maele mingi te ya bakongole bakosi bango basangana na M23 monguna oyo Kagame akotisaki awa na Congo. Balobi basangana na bango basala biso bitumba. Est-ce que bino bondimi yango? Bondimi yango? Voilà, ngai natie maele na ngai esika bino bozali. Bosunga ngai mokolo ya le 20 décembre. Bopesanga makasi. Bokomona bayuma na bakokima bango moko. Banakin oye. Banakin oye. Tola kisabango ke bisonde bakolo terrain. Bazana bakandida na bango. Bakandida na bango, mosala na bango, baya kokosa kosa bino. Bakosa bino ke bakotongela bino boye, bakosalela bino boye. Alors que tango bango bazalaka na bokonzi basalaka eloko moko te. Biso tobandi kotonga banzela. Biso topesi éducation gratuite na primaire. Soki bopesi nga deuxième mandat ekomata na secondaire. Biso tobandi kotonga ba université na mboka oyo. Bango bazalaka wana basalaka rien. Batonga tonga bandaku basomba ba stade. Basalela ba Congolais eloko moko te. Biso nde tobandi okanisa ba Congolais. Toza na bolingo ya mboka na biso. Po toza na esika tokokende te soki batie biso mobulu awa. Bango baza na ba nationalité bebo. Baza na bisika kokima bebo. Moto akosa bino te banakin. Bino nde boza mwinda ya République démocratique du Congo. Soki Kinshasa etelemi, Congo mobimbe kotelema. Le 20 décembre, tola kisabango ke biso nde bakolo terrain. Biso nde bakonza mboka oyo. Moto asakana na biso te. Baza na bakomplice na bango. Baza na bakomplice na bango. Bakomplice na bango baza na bilongi ya ndenge na ndenge. Misusu baza na bilongi ya bato basambelaka. Kasi bokeba. Bokeba. Balingi bakabola biso bana Congo. Balingi bakabola Congo ndambo ndambo. Balingi bapesa eteni ya Congo na Rwanda. Naza koloba na bino polele po bino nde mutu bolingaki nazala awa. Bino mutu botiengai mokonzi ya mboka oyo. Yango nazali ko kebisa bino po na position o nazali naza komona. Bokeba na likambo wana. Mengai pe na kolembete. Boyebi ngai. Otie libaya na tie yangai. Lelo matanga ekomi ebele na Rwanda. Matanga eza tellement ebele ke bakomi kopekisa ba famille ya basoda na bango balela bandeko na bango. Po bayaki kosakana bakanisaki ke Congo eza kaka ndenge ya kala, ndenge bazaki balingi bagogola bagogoli, balingi bazwa goma bazui goma. Lelo basuki. Et puis nazali koloba na bino boye. Nazozwa bino ba témoin. Bino souverain primaire. Pe nazali koloba yango mokili mobimbe zali koyoka ngai. Lisasi ya liboso ekobetama na banyangalakata wana oyo baza komikosa na liboma na kosangisa parlement oyo biso awa na sengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Boyoki yango. Boyoki yango. Na lobi boye pona oya yoki te. Lisasi ya liboso banyangalakata wana bakobeta na Congo.
to mboka ya liboso bakokosa na liboma o bazui yango na kosangisa parlement en congrès pour loi constitution eza kopesa ngai droit wana na sangisi bango en congrès na sengi bango autorisation na banda bitumba na Rwanda. Et puis nazali koloba na bino bobanga eloko moko te congolais. Mapinga na biso lelo ezali na makoki nyonso. A partir ya Goma tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. Asakana na bato mususu me asakana na fachi beton te mokengeli ya bakongolais. Na lobi na Kagame boye asakana na bato misusu oyo amonelaka wana kasi na fachi beton te mokengeli ya bakongole. Banakin oye, Banakin oye. Bo comprendre que ezali nde likambo ya mabele mokolo le 20 décembre mbula ebeta te congolais nyonso na nzela ya élection. Moto na moto na mokanda na ye. Est-ce que boyebi numéro? Boyebi numéro? Numéro nini? Numéro nini? Numéro nini? Voilà, numéro 20. Soki bosilisi ko voter numéro 20. Bolukela ngai moko ya bana na ngai oya union sacrée. Bopesa ngai pe majorité na parlement. Ezali nécessaire. Nazala na majorité. Po bomoni mandat o euti siloyo ndenge na kembaki les 2 premières années. Majorité ezalaki ya ngai te soki na poser geste baza kokotisa kaka mobulu tokomaki kaka ko rond-point. Yango nayaki kozwa mokano to baloli majorité na 2021 tozui gouvernement ya sika avec Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde misala ebandi komonana bilembo yango yo emonani. Yango na sengi bino Banakin bopesa ngai makasi to continue mosala oyo to bandaki. Nalobi tokokoma. Nalobi na bino to bopesa ngai makasi to continue mosala oyo to bandaki. Tobandi na lobi likambo gratuité ya enseignement. Gratuité ya santé pe ezali. Ba mama bozali awa. Est-ce que lelo basenga abino sumbongo pona robota na maternité? Maternité comment on fait hein? Voilà. Et qu'on continue ndenge wana tokoko misa yango ofele po na bakongole nyonso. Alors, likambo yo bozali koloba ya dollar. Ya liboso boye baboye. Dollar ezali mbongo ya Congo te. Biso mbongo na biso eyebani ezali nini? Voilà. Et loko ezali ko affaiblir franc congolais. Ezali po biso moko bana ya mboka Congo soki ozui mwa franc congolais na maboko okimi mbango ke koluka dollar. Ozo pesa dollar makasi ozo lembisa franc congolais. Eloko moke ya kosomba lokola loso, lokola masango, lokola maniok, biloko yo biso moko tolonaka awa na Congo tolingi koluka ba dollar poto importer uta bamboka mosika. Nga na lingi lisusu makambo wana te. Yango wana politique na biso ezali ya kolona na kati ya Congo. Kosunga ba agriculteur o ya biso kobakisa production na bango pe kopesa misala na ba Congolais. Soki tosali bongo te tokotikala kaka baumbu ya ba ekonomi misusu. Esengeli biso moko tolendisa
Voilà, Bandeko Balandi, wana tozali bongo na mokonza mboka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sikani na kutana na bandeko na biso na Sainte-Thérèse azali ko expliquer bango mikakatano oyo azali na yango bandana bitumba bandana $, donc misala oyo asasali ya malamu na otikali asala bandeko bolimbisa puisque moi vidéo ezalaki na moi mbutu donc voilà. Alors, pour développer le sujet, na bongisi bino bandeko na ansi bozalaka na posa tozala en direct pour na to échangeaka mbala moko interactivité voilà donc et ça la bien mais le problème c'est que on est trahi par lenteur il y a internet donc on ne peut pas être en direct. Je ne sais pas ce qui se passe à ce niveau là mais bon la vidéo oyo en différé cela n'empêche que bon partager yango bon s'abonner massivement na Eurotech télévision to bandi na Kambo Italie Jean-Pierre Bemba Gombo donc les lots asalaki émission wana donc est tourné na ndenge ya kosanate puisque ba vérité oya bimisi na kati émission wana ezali mituna auto mituna katuroba me makambo baloba ke Katumbi azali congolais te est-ce que ça ya solo makambo balobi ke Katumbi mbongo ya Jekamine akanga yango na mboka na bango na mboka ba parane na Zambie est-ce que ezali ya solo est-ce que ba passeport oya voyager dans les États-Unis depuis 2013 est-ce que ba passeport ya Zambie wana est-ce que zera ya solo puisque Katumbi soki nga voyager azalaki gouverneur à Katanga mais so nga son pepo akende les États-Unis d'Amérique alongolaka donc passeport diplomatique ou ba pesa ya atamula na ya ba congolais azui passeport ya ba zambien akena yango donc asala yango eza en Angleterre eza en États-Unis d'Amérique donc ezali ya kokamo qu'un gouverneur azali même pas ko croire na puissance ya passeport ya mboka na ye donc mutondi ngwana toko bere congolais c'est-à-dire azo mettre en avant passeport o ya mboka na bango mais o ya biso azo kunda donc Jean-Pierre Bemba a expliqué au malamu donc ndenge na loba toujours que TV ezali radio T donc Tomé Rolanda Jean-Pierre Bemba et puis on se retrouve tout de suite après ceci. Voilà, Tolanda, Mwanamboka, Jean-Pierre Bemba. Et puis, on a un commentaire à rajouter sur ce qu'il va dire. Et voilà, restez fidèles, restez connectés à Eurotech Télévision pour vous rendre vraiment. Donc, Oyo Ezali Image est aujourd'hui na Radio Naviso Top Congo. Donc, interview Malamu, Tolanda Vision. Et puis, on se retrouve pour le commentaire. À tout de suite. Je pense qu'il était important au moment actuel de pouvoir éclairer la population parce que c'est un choix qui est important, le sommet de l'État. Et je pense qu'il était important qu'on puisse également expliquer que la personne que vous parlez ici est d'abord un menteur. Parce qu'il ment partout, il ment auprès de tout le monde et il ment systématiquement. Dans les dossiers que vous parlez, parce que j'ai été également aussi attaqué là-dessus, et j'étais surpris d'apprendre, parce que je ne l'ai pas suivi, mais j'ai suivi une bande qu'on m'a envoyée, qu'il aurait dit sur une radio internationale, par rapport à une question qui était posée, s'il était oui ou non zambien, il a dit qu'il n'avait pas de passeport zambien. Or, son porte-parole a confirmé, le jour où j'ai demandé au niveau du stade de Massina, qui nous dit si c'est vrai ce que cet opposant zambien disait, ou l'accusait d'avoir le passeport et l'identité zambienne, son porte-parole l'a confirmé. Ça, c'est grave. Parce qu'au sommet de l'État, vous ne pouvez pas mentir au peuple. Et ça, c'est terrible. Et je dis que vous ne pouvez pas non plus introduire des demandes de visa, tant au niveau de l'Angleterre qu'au niveau des États-Unis, et dire que vous êtes zambien et mentir au peuple que vous n'êtes pas zambien. Je veux dire, ce qu'on demande à un président, c'est de dire la vérité à la population. Ça qu'on demande à un président. Plus grave encore, lorsque le monsieur dont vous parlez
en 2013, fait une demande d'application de visa pour les États-Unis. 2013, c'est les premiers dans le site qui a fait apparaître toutes les entrées qu'il est arrivé aux États-Unis. Il a commencé en 2013. En 2013, il était gouverneur de la province de Katanga, n'est-ce pas? Donc, vous imaginez un monsieur qui est gouverneur d'une province en République démocratique du Congo, qui a le passeport diplomatique en tant que gouverneur de la province, et qui va dans un pays étranger, notamment les États-Unis, et qu'il demande le visa en tant que Zambien, lui qui représente une grande province comme le Katanga. Vous mentez à la Grande-Bretagne, vous mentez aux États-Unis, vous mentez au Congo. Et vous mentez également à l'Italie, parce qu'il a également la nationalité italienne. Ce qui est grave, c'est que lorsque vous faites ça, c'est-à-dire que vous considérez que le passeport congolais n'a aucune valeur à vos yeux. Vous, gouverneur de cette grande province du Katanga. Vous avez dit que vous avez suivi... Pire encore, vous minimisez l'importance du passeport congolais et vous le privilégiez au passeport zambien. C'est-à-dire que vous n'êtes ni congolais, ni dans l'âme, ni dans l'esprit, ni même dans le sang. Et je vous dis, je le défie même de connaître l'hymne national congolais. Fachimbe! Est-ce que le risque avec cette élection, avec tous les propos entendus pendant cette élection, d'un éclatement de cette République démocratique Absolument. du Congo Je pense que vous avez une personne qui a des ambitions, comme je le dis, qui dépassent, je pense, tout entendement. Ce n'est pas de la démocratie qu'il est en train de faire. Je parle maintenant en tant que ministre de la Défense. J'ai, bien sûr, comme vous savez, ce qu'on appelle des renseignements sous l'administration du ministère de la Défense. Je vais vous dire ceci, et je préviens la population de ce qui est en train, monsieur, de préparer. Monsieur le sait très très bien. Il le sait. Au moins, ça, on peut lui donner, c'est qu'il est lucide. Il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Il ne peut pas gagner les élections parce qu'il ne peut pas tromper un peuple tout le temps et à tout moment. Et le peuple a très bien compris que ce monsieur est l'agent du Rwanda. Pourquoi? Le monsieur est son plus proche collaborateur, conseiller spécial, qui est aux arrêts. Nous avons découvert, lors de son arrestation, tous les contacts qu'il avait quotidiennement avec le M23. Est-ce que ce monsieur-là que nous parlons, veut-il dire qu'il n'était pas au courant de ça? Ce monsieur, je vais vous dire, il y a 3 mois exactement, à travers les renseignements, nous recevons des renseignements au niveau de la Russie. Suivez-moi bien. Ce que ce monsieur se prépare à faire, lui qui prône toujours la paix, sa chrétienté, il a contacté une organisation russe pour pouvoir et donner beaucoup d'argent, parce qu'il est financé par des multinationales internationales que nous connaissons, je ne donnerai pas les noms ici. Je connais les noms de ces personnes qui le financent. Et il a demandé à cette organisation russe de pouvoir entrer dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI? Dans le système de la CENI, oui. Et nous avons la preuve de ça parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'attaque sur le site. Il a demandé à cette organisation, et ce que ce monsieur se permet de faire, il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Mais il va fabriquer des résultats à travers cette organisation, qu'il va faire publier. Et c'est là que je dis à la population, attention, attention. Parce qu'il a, comme son habitude, acheté des organisations de la société civile, et pas des moindres, et d'une grande organisation dont je ne citerai pas maintenant. Mais le jour où cette grande organisation, qui peut-être va se reconnaître dans mes mots, va recevoir ce listing préparé par une organisation russe, peut-être qu'ils ne le savent pas d'ailleurs,
mais qui leur sera remis par le fameux monsieur là, qui va prétendre à la grande organisation ici, qui est implantée dans tout le pays, lui dire que ce listing vient de la CENI. Peut-être que naïvement, ils vont prendre ça et ils vont pouvoir dire voilà les vrais résultats. Je dis attention, à la minute qu'il va faire ça, je vous appellerai et je vous dirai une fois de plus comment et pourquoi cette organisation a accepté de publier des faux résultats, parce que maintenant je leur ai dit qu'il va sortir des listings de faux résultats. Pire que ça, si ça ne réussit pas, ils vont essayer de mettre l'application, ils ne réussiront pas non plus, de chercher à mettre le feu dans le pays. Mais je le dis à ce monsieur, qu'il fasse attention au retour de flamme. On ne le laissera pas détruire pour ses ambitions personnelles, mafieuses, prendre et déstabiliser ce pays. Nous utiliserons la force publique pour rétablir l'ordre s'il essayait de mettre le feu dans le pays. Vos accusations sont graves. Fatima! Fatima! Voilà, Bandeko Balandi, Nancy Tolandi, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est le ministre, vice-premier ministre, ministre de la Défense, il y a République démocratique du Congo, na Katia Malobane Alwenini. Aloui était Moïse Katumbi Azaliwana Akoiko Tambola Likolo Bibembe pour Azwa pouvoir na Katia Mbokana. Moïse Katumbi Azali Kosolola ou bien qu'on négocie na organisation Songolo Yabarus. Moïse Katumbi a fouti mbongo et belé na ba organisation wana po été bakota na kati ya système informatique ya CENI ba trifouiller na kati ya système informatique na ba serveur ya CENI ba bimisa ba résultat ya lokuta ba loba que résultat wana euti na CENI Moïse Katumbi mto gagné. Puisque organisation russe wana ezali na représentation nango partout na kati ya République démocratique du Congo. Organisation russe wana ezali kosala na bandeko na biso ba congolais oyo bazali na ba association, c'est-à-dire société civile, ezala ba association, ezala ba ONG, mais ya ba congolais bazo travailler na bango. Bazali ko risquer ba pesa batu wana ba mbongo, ba soutenir ba résultat oyo uti na Russie, mais résultat ya lokuta fabriqué de toutes pièces pour lakisa peuple congolais que c'est Moïse Katumbi qui a gagné. Et ce qui est comme na niveau wana tozana lisu likolo ya lisu. Ce qui ba loupé ou bien ba raté ko sala yango bazo risquer baya na mobulu ba tia mobulu na kati ya République démocratique du Congo. Balobak ete Katumbi mtu a gagné, Tshisekedi te mtu a gagné, atika place na Moïse Katumbi. Wana mobulu eko bima, ba neko tumbama, batu ba okata ma mitu, batu ba ozala violé, bandako ozala incendié, et donc Jean-Pierre Bemba, en sa qualité ya ministre de défense, alobi ete, soki mobulu bimi, nanzela ya ba élection oyo. Autres on a très bien déni les alliés mal organisés dans Ngambo ya Katumbi. Autres on dit que Katumbi a sous la tournée base les alliés. Autres on dit que Moïse Katumbi ba image aux alliés ko la kisa. Les alliés ba image à lokoti ba bambi ba image alors que ba batwazo landa été. Ceux qui m'ont boulé lingue bima na kata République démocratique du Congo pour réclamer quoi que ce soit sur les élections. Donc ministre de la Défense, armée, police, bako sala musala na bango ya kozongsa ordre na kati ya République. Oyo bako kangama bakangami, oyo bako betama ba betami, oyo bako kima to fungoli bango nzela ba kimi, me bazonga lisusu te. Wana Charman Jean-Pierre Bemba. Donc un homme averti en vaut deux. Ainsi Moïse Katumbi a yoki message
puisque toyebi esaleli na ye toyebi ke Moïse Katumbi azali motindami na Paul Kagame puisque toyebi Moïse Katumbi Salomon Kalonda lelo aza na kati ya prison na tina ya ba audio ya ba document ba video ba photo o bakangaki na kati ya disque dur o bakangaki na kati ya ndako na ye o bakangaki na album na ye o bakangaki na kati ya ba téléphone portable d'échange téléphonique ba message audio o bazali ko échanger Paul Kagame bazali échanger na ba proche ya Paul Kagame bazali ko échanger na M23 bazali ko échanger na ba bundi o bazo bundisa République du Congo. Donc c'est-à-dire que ba bazo salela munguna et le coup la théorie que ça est là munguna charma na lobby toko zongsa ordre na kati ya République démocratique du Congo si jamais a osé kobimisa mobulu et puis oyo bakokangama baolanda Salomon Kalonda wana ezali en grosso modo charmano a kebisi bango et puis soki ya lobby ndeko boyeba très bien que makambo ekokende na sens wana. Et donc devant journaliste Christian Lusakweno, Jean-Pierre Bemba a remis en question l'attachement de Moïse Katumbi à la RDC, l'accusant de vouloir diriger la République démocratique du Congo sans maîtriser par cœur l'hymne national. Hymne national et l'autre Katumbi sur la télémission, babi yemba la congolaise à koyemba yangote. A bandele debu congolais à papa 3 maloba à Katani. Pour azarane mwana mboka teo monokwana zali ko tcha déjà lingala azo maîtriser. Donc ils ont passe. Et donc selon Jean-Pierre Bemba, en 2013 Katumbi a sollicité un visa américain avec un passeport zambien tout en détenant la nationalité italienne. Azali italien koto yo gouverneur ya Katanga mais tango azo senga visa ya kobima azo mana visa ba zambien. Donc type wana po chael maboko isa passe pour to éviter azamuto wapi. Et donc Jean-Pierre Bemba, président du MLC, a dans la foulée qualifié Moïse Katumbi de menteur. Je cite, je connais l'individu et c'est un menteur. Il ment partout. Il ment auprès de tout le monde. Il ment systématiquement, déclare-t-il, mettant l'accent sur 2 aspects. Le passeport étranger et l'argent. Moïse Katumbi, au tchena nzela ya mbongo, au tchena nzela ya lokuta, donc wana okute na kati. Wana izala kibongo charmana. Et puis bandeko balandi, donc tous allez continuer ma son abisso, tolanda moi vidéo, et puis on se retrouve tout de suite après. Na lobi na bino bana mama na lobi na bino bopé sangai bavoie le 20 décembre motoise à la distrait totele melamboka mboka bakoko na biso batike la biso to bandi misala banakin bomoni banzela oyo banda bobotama ezalaka te banakin bomonaki likamu ici oyo to kamwisaki mokili mobimba na bajeu ya francophonie kasi nga na lobi na bino francophonie wana bomonaki eza moke oyo toza na mayele ya kosala na mboka oyo eza nano ebele toza nde na besoin ya mikolo toza nde na besoin ya confiance na bino po soki bino bopamboli te moyen to poussa na liboso et kozala pété. Banakin oye. Banakin oye. Est-ce que le 20 mototou à côté les mawa? Le 20 est-ce que binonyon sont côté les mains? Voilà. Merci Mingi. Alors tokozala molaïté lelo ezali mokolo ya fête. Lelo eza mokolo ya fête.
Bon. Te naboyi. Toye makambo ya kofingana te. Lelo tozali mokolo ya fête. Il faut bosepela na mwana nyonso ya union sacrée. Makambo ya okwatelanga bana eza te. Nalobi boye. Nyenye banaki. Boyoka. Nalingi nasukisa naloba boye. Soki bopesi ngai bavoi to gagner élection, bien sûr to kosepela na kotambola lisusu Congo mobimba na pesa peuple congolais merci et puis natala ndenge nini tokoki ko continuer misala oyo tobandi. Misala ezali kotia courant mai nzela bisika nyonso na Congo. Po soki biloko wana ezali te moyen to développer mboka na biso ekozala te. Nga na lingi développement. Soki toleki wana ba jeune bilenge ba jeune bino boyeba ke bozali priorité na ngai. Nalembi komona bino bovandaka na chômage. Tozali na ba instrument ebele totie en jeu pour ete tomona comment bana mboka en général, banakin en particulier, bilenge basi, bilenge mibali, ndenge nini tokoki ko résoudre likambo oya chômage. Boyeba que tango kaka nazo banda deuxième mandat, bino bogope mate. Nako ningisaka bino tout le temps, mikolo nyonso. Bokendaka na ba agence oyo ezali wana pona bino, pona koyamba ba proposition na bino, pe ko accompagner bino na koluka oyo boza koluka kotonga ba entreprise na bino. Fonction publique, l'État akotika la pesi mate. Tozali kotinda bakulutu ebele bazokende retraite. Ba place ya sika ezali kotikala. Ezali pona bino ba jeune. Membalo yo ekozala makambo te ko bazo engagé po ndeko ya to mwana ya. Te. Mbalo yo mayele na yo moko makoki na yo. Okoya osali concours lokola mwana nyonso. Ozala mwana mokonzi, ozala mwana mobola ndenge moko. Oya kozwa azui l'État engagé. Misala ezali ebele banakin, bo banda ko bongama. Soki to bandi deuxième mandat, misala e bandi. Voilà, Bandeko Balandi, merci beaucoup pour la attention à bino, pour la tina ya Rolanda Mkonza Mboka, na ansi toyoki ndenge ala kindenge nini pesi makanisi na bana mboka po ete ba voter candidat numéro 20 pour to continuer misala oyo ya bandaki. A continuer na yango akena motina suka asala minene oyo asasali ezana mukeme oyo tikali salama ezebele. Donc c'est vraiment que Mokonza Mboka candidat numéro 20 na élection présidentielle, c'est-à-dire après-demain, donc azonga na katia ebonga à continuer misala malamu. Sans transition, Bandeko Balandi toke bongo na campagne ya Moïse Katumbi. Na si bolandi tournée ya Mokonza Mboka partout à l'équipe, azalaki vraiment à l'aise. A lobby mingite, mais na muke oya lobby a expliqué et l'okoni ne onsa la ba congolais lobby. Donc voilà. Contrairement, il y a batu mingi au baleki na ba télévision, batu mingi au lelo bazo utiliser ba réseaux sociaux pour na kokosa kabiso na makambo oyo basalakate ton bazalaki na bokonzi mais ba ba rosalango eloni ne makaki bango na 10 ans, na 9 ans, na 8 ans ya pouvoir. Et l'on ne s'engage pas en haut, ezaki mbongo, ezalaki pouvoir, et l'on ne s'engage pas vraiment batonga mboka na. Les lois ali incapable
ya olakisa biso eloko ya motuya o bango sala ba congolais avant bakende à part bandako basomba na ba Miami o basomba na ba 8e arrondissement na Paris o basomba na Road Saint-Genès na Belgique o basomba na ba quartier minene ezala ba Suisse ezala ba Allemagne ezala ba Belgique ezala partout dans le monde mais na kati ya mboka batongela o mongote tout ça ce sont des millions o ba kimisi libanda alors que bayebi que ceux ba futeli ba mndako na pas coûté donc bako kanga yango bayebi yango bayebi pertinemment bien que bako kanga bandako wana puisque mingi batonga libanda ebele batika ngo libanda donc voilà mayele mukuse ya ba ancien politicien na biso bayebi que bayebite que tant yo tongi libanda otongeli bapaya sans transition bandeko toujours na cadre de l'élection et lokonini vraiment tokoki qu'on constate na kati ya campagne OLEKI, surtout du côté ya candidat numéro 3. Candidat numéro 3 a évité que à la campagne à l'américaine, c'est-à-dire avion et tokozana ba hélicoptère, ils ont boire biloko ba pema, ils ont boire biloko kolia, ils ont boire ba mbongo, ils ont boire oyo nyonso ko bonsa avenir ya Congolais lobby. Mais to moni ngote. To moni campagne moko ya mbutu. Campagne moko zo mona vraiment que non mutu oyo azo yeko la politique mutu oyo balobaka za na mbongo mais côté ya organisation azali très limité malgré bato ba melake ba sac bazo tambola na ye mais ndeko na ngai boy ba très bien que bato wana bazana pona ko yiba ye ko lia ye mbongo eloko ya yeba te ya mwana bomoni campagne ya mutu alobaka osala campagne à l'américaine. Alors, est-ce que Moïse Katumbi Solo, avec échec médiatique, avec erreur communicationnelle, oyotomoni, n'a pas stratégie, il y a communication automoni, ce qui a conduit à échec, il y a pas annonce naïe, il y a pas tournée naïe. Est-ce qu'à cause de la présidente de la République? Puisque tout le monde est là, à part le terrain ou à promettre, on dirait le terrain social ou au Congolais à part le terrain ou à promettre, il y a quand même que non, au peuple congolais, azala heureux, il faut avoir le terrain, belle, quartier, tout faut avoir le terrain. Ce n'est pas ça, ceux qui ont foot, c'est pas tout le monde qui est fouteux. Et ça, moutou nyo sote moutou abeta abale, atala la match. Ça ne dit rien. Voilà nyo soana ezaki po abenda électorat, il y a ba jeune yandili. Mais aibisi ba monte musala a usala mondenge nini. Aibisi sote au bout il y a 6 mois a aussi bitumba na est. Alors aussi ça on a modèle nini. Ozana armete, ozana mindukite, ozana masasite. Bitumba aussi ça d'aba mercenaire. Otamula na bango ndeko na ngai totala simato zonga bato. À 2 jours de l'élection présidentielle, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, chaque fois semble être confronté à de difficultés majeures dans sa campagne électorale. En effet, son équipe de communication n'a pas réussi à imposer une rhétorique efficace pour contrer son principal adversaire, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président sortant de la République démocratique du Congo. Lelo, Soki Katumbi a tourné en rond, c'est puisque Ndengen tout à l'heure, a l'ouki moyen à s'imposer. Liboso, il y a programme, il y a Mkonzamboka, organisation, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tika Alobamata Emoke, Bakolo terrain, Bakolo ba mabele, Bakolo kotambola, Bakolo mobilisation, Ezali Bisso. Donc, c'est-à-dire, Ezali président de la République. Tant qu'il y a Ezali Bisso, Azomona IDPS. Azomona Ndengini Batambola 36 ans pour nous pouvoir Wazanango. Ndeko Batambola 36 ans, yo tamboli même pas une année lobino, na oboto le pouvoir. Zala Makasi. Yakala ba mercenaire. Ba mercenaire, Bazana Mali. Wagner. Bazali na Centrafrique. Babingana Bango. Puisque Basala rien. Les lots dans Bazali, je sais pas, Burkina Faso ou Bakote Kuna, Babandiko Kota Malembe,
mais Wagner basé pas na bango te, Wagner bazo salelo ko moko te, Wagner bayande ko timola ba diamant ba or bazo yiba bazo tinde pa na bango. Wagner bazo salelo moko te et pas na biso ba soda na niveau ya formation au bazui à ceux ba mercenaires ba yiba ko kuta na béton. Non seulement béton ya président mais ba kuta na pena béton ya armée na biso o ezali monter en puissance. Bakuta na ba armes sophistiquées oyo bango bazoya nango bakuti biso pe tozana ba armes wana. C'est ça la montée en puissance ya armée. Armes, formation, maîtrise ya komanye ba armes wana. Donc bakuta na biso. Donc Katumbi akoki ko s'imposer te devant président Tshisekedi. A celui-ci campagne te yebite ba mboka nini atamboli place ni na convaincre ba image to na tozo mona bibamba ya ko bamba ndambu elobata chairman Jean-Pierre Bemba alobi ba image wana ezali ya ko yiba eza ba image te soko tali tourner na Équateur il y avait personne, il y avait quasiment personne. Et donc la communication de messieurs Moïse Katumbi ezalaki défaillante. Communication ezalaki mobulu. Communication ezalaki komonanate. Communication est apportée et là comme côté de la campagne il y a monsieur Moïse Katumbi. Sur le plan de la communication, équipe et la campagne il y a Moïse Katumbi ezalaki vraiment en retrait. Donc ndenge zali wana équipe ya communication Moïse Katumbi ba kowe ko se contenter ba tali oyo président Tshisekedi alobi ba répondre. C'est ça, au lieu ba organiser campagne bien ba yebisa nani leader na bango makamuni na kolo ba po a convaincre mais bango ba comment kisko na mode ya ko contrer oyo président Tshisekedi azoloba. Soka le bi koto que non a présenter ki mama te mama pe tout ce qu'on mona été hein. Et puis mutondé na boka mata mboka bopese la maboko alors que mama za mopaya boyebi eloko nini omemi na biso ye moko mopaya mama mopaya baka mata Congo 110 millions d'habitants ba peso na maboko okonza ndeko bilo tozolande bozolota ba pongi ya ba baba. Et de plus la gestion de sa biographie a été problématique, notamment en ce qui concerne sa nationalité zambienne et ses origines juives. Nana ibangote yemoko alobango papa nanga utaki juif alongwe juif akati na Grèce kuna beti makoloti na Zambie ayo kota Congo pa bakutana na mama na ngai na ebite so bakutana na mama na Congo ou bien amemela ki loko azali mo musala amemi à partir ya Zambie et puis à continuer na Congo. Donc wana bango ka mtu bayebi Katumbi ayebi yango katebe katoto nde mutu ayibisa ifezana mambo lokutate yemo Katumbi na munoko na ye na kocha video lobi popola mbongo na ndenge ni Moïse Katumbi aliaki munota lobi papa nanga autaki libanda azali juif batuni papa na za mutawapi alobi papa nanga azali juif mais juif à partir de quel moment yo koma congolais puisque tozali awana tambo mwamba a expliqué sur le bino mutuana azali congolais te puisque nationalité et baboto la kiango to éviter à partir de quel moment a comment qui a recouvert qui ni nationalité na to landa tamwamba pour yende mtozali ministre ya justice na le rwana yende mtozali qui na pouvoir ya repesa ou bien ya roboto la nationalité alors to landa tamwamba et puis on se retrouve après. Restez sur Eurotech Télévision Bandeko Balandi et Tolanda Tamomba, on se retrouve. S'agissant de la nationalité de M. Katumbi, j'ai dit aussi bien à Genève qu'à Paris que l'obstacle rédhibitoire
que M. Katumbi pourrait avoir pour la présidentielle, ce n'est peut-être pas ces problèmes judiciaires actuels. Pas ces problèmes judiciaires, comme je vous ai dit, le magistrat du parquet peut décider de classer le dossier pour lequel il est toujours interrogé, tout comme le juge d'appel, puisqu'il a fait appel dans le dossier de sa condamnation, le juge d'appel pourrait prendre une décision contraire. Si le juge d'appel dit qu'il est innocent et que le ministère public ne va pas en cassation contre cette décision-là, il devient libre. Si le magistrat instructeur du dossier décide, disons, de classer le dossier pour une opportunité de poursuite, ça s'arrête. Donc c'est ce que j'ai expliqué, j'ai dit, le problème de fond qu'il a, c'est la Constitution. M. Katumbi est un des grands défenseurs de l'article 70 de la Constitution, qui dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais tous ceux qui invoquent l'article 70 de la Constitution oublient d'autres articles de la même Constitution. Et l'article 10 de la Constitution dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Quiconque a pris nationalité étrangère ne peut pas se présenter à la magistrature suprême. Et le porte-parole de M. Katumbi a été la première personne à dénoncer Sami Badibanga comme ayant une nationalité belge. Nous avons vérifié, effectivement, il avait une nationalité belge. Bon, et on a dû dire à M. Sami Badibanga de choisir. S'il restait belge, il ne peut pas être Premier ministre. Et c'est ce qu'il a fait. Et M. Sami Badibanga a dû introduire la procédure pour renoncer à sa nationalité. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a fait l'objet de deux ordonnances de nomination. Donc ça veut dire que aujourd'hui, l'administration congolaise, à travers ses services, a pu faire des enquêtes approfondies et possède toute une série de documents, pas seulement contre M. Katumbi, mais contre plusieurs acteurs politiques qui sont soit belges, soit portugais, soit français ou n'importe quoi. Dont certains membres du gouvernement aujourd'hui. Écoutez. Fatima! Fatima! Voilà, Bandeko Balandi, donc wana tozali bongo na M. Tambo Mwamba oyo azalaki ministre ya justice na leur wana Moïse Katumbi azalaki bongo na double ou triple nationalité. Alors to éviter moment nini akomaki congolais et puis Lelo a présenté ma document puisque Lelo tozali vraiment la main sur le cœur. Ko yeba ete Moïse Katumbi ba document nyonso oyo a présenté soit ezali ba document COP soit ezali ba document lokuta. Donc na ainsi après l'élection Moïse Katumbi ba ko tie maboko pour faux et usage de faux nakati ya République démocratique du Congo. Donc na niveau ya communication ba komaki mingi ko répondre na makambo président Zaï Koloba oh non moi si tout le monde a été à présenter maman na banate. Donc il faut la rwandaise ou burundaise azamona mboka te yemoko toyoka ki azana ba nationalité libanda yemoko toyoka ki azali en connivence na ba mindele na ba mboka mtsusu pour bateka ekolo. Donc iloko wana ezali vraiment donc c'est-à-dire que Moïse Katumbi communication ezalaki plus axé sur ba réponse ya kopesa na mkonza mboka selon oyo azali koloba na meeting na ye esika ndenge na ndenge alekaki ba bosani que bazali na leader ya parti na bango ensemble pour la République oyo fallait ba accompagner ba pesa mayele ayeba eloko ni na koloba pour à convaincre population mais comment qui donc ce président lobby ale baké na officine na bango baké na ba bureau ba laboratoire ba bongisi réponse au ba opesa lobby na meeting et comment qui et sika nini azo pesa ba réponse na président Tshisekedi. Ben voilà où est-ce qu'on en est. Donc lelo Moïse Katumbi a sali ba tourner lokola azaki ne loko olobate donc a se contenter na échec et mat oya rozwa le vent.
De plus, la préparation de la biographie de Moïse Katumbi a été insuffisante. Bien que l'homme revendique la nationalité de son père, un juif, son équipe n'a pas su valoriser cet aspect dans un contexte de guerre où le nationalisme est mis en avant. Bandeko balandi nakati ya makambo oyo et comment il faut pas voter yo ozala président de la République, il faut zala de père et de mère loi Tchani. Moi j'invite. Et donc il faut zala de père et de mère. Mais est-ce que boyo qui vraiment communication avec Moïse Katumbi azan équipe mobimba, est-ce que boyo qui place ba démentir les loko wana pendant que Katumbi azali juifté, azali grecté, azali zambiété, to yo qui place va répondre à ta mkolo mon côté. Et donc c'est-à-dire que onyo c'est le bama qui na ngambo ya union sacrée pour la Moïse Katumbi lelo est trop confirmer que ils en ont mambo solo. Puisque tu as place va contester en côté. Et comment il m'envoie nationalisme? Nationalisme, eh bien, ceux qui sont nationalistes, il fallait répondre. Baïbi Sabatou que non, on va sur le vapeur à Katumbi, on va conseiller ma camboza congolais, de mon côté. Mon côté, le Béliango. On va sur le vapeur que non, moi si Nazali burundaise, Toyo qui place réponse, moi si il fallait qu'abimate, ailleurs, oui, c'est sûr que non, écoutez, ce n'est pas plus que vous avez ma Denise tout le temps. Et que nous sommes étrangers, tout ce qu'on va présenter. Et donc, c'est-à-dire présenter quand on est comme président de la République. Surtout qu'un jour, on a présenté, que non, moi, si on a Burundi, on a besoin de bulletin. Bulletin, il y a un bébé sans déco. Chaque bulletin, on a gagné, mais on a gagné comme on a dit. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, Kobo Sanate Mkwana, il y a mercredi 20, tu vraiment na urne, candidat numéro 20, Ndeko, on s'est reproché, pour mingi, on s'est culpabilisé, mais on a tiré le bulletin. Bon, et bon, souffrage, la vérité des urnes. Autant faut qu'il faille, mais bon, il va très bien que Moutouana a obtenu Moussikaté. Mais comment ils ont encouragé le Rosimbaté? Donc voilà. Voilà. Bocha bulletin à Moutoua au gagné. Conscience nous ala en paix. Conscience nous ala kimia. Aux autres bulletin à Moutoua au échoué. Ndeko eko lato na nzoto tina ti. Puisque il dépasse l'ingézana. Il n'y a sacré sur le pouvoir. Ndeko. Pour bâtir un mot. Si Jésus a zong. Wana so yeso a zongité. Bobole la main na misu. Par ailleurs, le candidat numéro 3 n'ayant pas une maîtrise suffisante de Lingala, handicap nene ya kosanganate, puisque ezala na kin, ezala na République démocratique du Congo Momba, sur le Lingala bien te, eza pona oloba mabete ya pona ndeko yo ba se débrouiller comme susu ezali siyama basala ngo exprès, basala ngo balinga koye ko la Lingala te. Parce que balingala surtout banona biso baluba papa baluba baka non na kokiba na ngaba loba lingala te puisque lingala et ezana ba momoko oyo peut-être honorara batute ezana ba terme mususu oyo ezali na respecter. Donc voilà, c'est pourquoi batumi baloba lingala te, mais oyo azana possibilité de lingala et kazo lo bangote et surtout na milieu politique puisqu'il faut okuta na batu milieu politique wana ezawapi na kata Kinshasa yozo bima ono bandeko na ngai soki ndeni nozo ba lingala moko etengama. Donc lingala batu zo comprendre pour comprendre likambo lobi il faut bazwa mo phrase ba kantina phrase tamso lobi boye ndeko yeba que. Donc, wana porte ezali ya kokanga malia libela. Kin solo balingala te, eko simbate. Eko simbate, eko simbate. Handicap nene Moïse Katumbi azanango yangwana. Maîtrise du lingala. Aurait dû s'exprimer en swahili avec des interprètes.
à l'instar de Joseph Kabila en 2006. Moïse Katumbi, bisika zolo balingala ya kotengama, yepe ki teti ya lingalo balingala. Il faut Alex Bana Tchauke, ngapena Kinois, alors kazane Kinois te. Donc, ceux qui vraiment Azaratan interprète, Yazolo Banalingal na Swahili, où ils ont maîtrisé bien, et puis interprète, ils ont interprété avec langage Yabanakin, et n'y a que les Kanango. Ma bezata, mais yo konti sikoyo na niveau ya lingala. Tokobetana, naza mobali, bana chango balela. Et donc son absence lors de la présentation de son programme économique et lors des séances de questions-réponses médiatisées l'ont également desservi. Le présentant comme un candidat manquant de capacité à diriger. Le fait que organiser ce sac, organiser qui moi conférence, je sais pas comment, interview, hein, ça na plateau, ça qui plateau pour être candidat new sur 26 maleka moko na moko, munamutu a présenté programme nae. Le fait qu'aboya qui déjà koya na plateau pour aya ko expliquer programme nae, ils ont qui déjà défaillance il y a morale. Et ils ont qui défaillance moko intellectuelle. Voilà, excusez-moi, c'est le terme. Ils ont qui défaillance intellectuelle au Azarango. C'est-à-dire, Azaran qui est incapable, il y a quoi expliquer, et l'oconi n'a pas là congolais lobby. Saison pour laquelle la déclina qui invitation, il y a 5 pour aller dans Nino. Heureusement pour Naye, pour aller dans la ridicule, il y a les bella. Et il y a côté Tina Makila. Il y a un boss à la mkouanate. Heureusement qu'il m'a quitté télévision. Des erreurs stratégiques. Des erreurs stratégiques. D'un point de vue stratégique, Moïse Katumbi n'a pas réussi à fédérer le poids lourd de l'opposition, contrairement à son adversaire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a su rassembler autour de lui de personnalités influentes. Moïse Katumbi n'a qu'à opposition, tout oyo babengi ba poids lourd, c'est-à-dire nani Fayoulou, ils ne sont pas nombreux. Mukwege azali poids lourd ya nini azali médecin, azali docteur solo, azala msala ne kitoko, mais na niveau ya politique azali poids lourd. Le seul et unique oyo akogai ko landa Katumbi ezali Martin Fayoulou. Martin Fayoulou alobino ngana koyate puisque yo nationalité ezamo mbulu. Donc, tous risqués, tous surtout ensemble. Donc, ce qui fait que, à se retrouver avec ma amateur, bateau, meka, poids léger. Donc, bateau, wana, jamais aider pour à mettre stratégie moko, il y a campagne en place. Donc, moutou, ça, c'est la campagne présidentielle, et ça, Moïse, Martin Fayoulou. Mais, bazali, bayakoya. Et le roi Bayekoya, il fallait qu'il soit leçon, enseigner, on se présentait, puisque Fayoulou, c'est un grand danseur. Il fallait qu'il ait un pour gagner Tchangwala. Pour qu'on ait danse. Danse. Donc, ma stratégie est manquée. D'un point de vue stratégique, Moïse Katumbi n'a pas réussi à fédérer le poids lourd. Donc, il y a un poids lourd de mon côté. En mettant en place l'union sacrée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visait déjà sa réélection pour un second mandat. Bandeko, Tango, Kabila, FCC, Kotoyo, Fachi, Béton, avec Cash, Bakabwani. C'est à partir de ce moment-là que le président Félix a compris que non. Pour continuer mandat, deuxième mandat, il faut que poids lourd. Poids lourd, il y a Est, poids lourd, il y a Ouest, poids lourd, il y a Sud-Est, poids lourd, il y a Sud-Ouest, poids lourd, il y a Centre. Il fallait qu'il n'ait pas bango. C'est ça pour laquelle Monaki a vu Vital Kamere, a vu Modeste Bahati, a vu Jean-Pierre Bemba, a vu Papa Mbosso, a vu côté Akatanga, na Lualaba Azali Bongona, président Azali na Mama Fifi Masuka, Azali na Jacques Kiabula Katwa, Azali na Batutu Oboye Biwana, na Kasai, donc Bangotu wana wala kutu fief na ye. Donc Monique Akangi Congo Mobimba.
Les noms même Mundele Atali, Ndengeni ni bato bazolanda président Félix Tshisekedi, soit 90%, mutu moko te akoko testango. Puisque ba moni bilembo, ba moni ba vivrango. Est-ce que c'est le cas pour Moïse Katumbi? Moïse Katumbi a installé environ 17 provinces, un truc comme ça. Mais est-ce que engouement, est-ce que a traîné foule, Ndenge président Tshisekedi a traîné yango? Non. A traîné yango te. Comme non, ils ont bon à pays, ils ont bon à république, mais il n'y a pas un millionnaire, tu sais. Un million n'a pas gros ça nango et le comme nena soit ça moté c'est simplement parce que stratégie et salafité. Tom Cash na FCC Bapanzani président a se projeté dans l'avenir. Alors bien non, ndenge la zaboye il faut na banda robongisa majorité dans la kata parlement. Ndenge salami boye pour na son majorité wana il faut convaincre ba poids lourd. Yangambo na ngambo. Pas igno sacré. Ba tutu ba weli arche de Noé. Ba tutu ba continue arche. Wa tika libanda carrière politique elali. Bango tout lelo bazali a 3000 bosso bino bon voter un candidat numéro 15, bon voter un candidat numéro 18, mais tant au tali nasima photo ya Fachi. Pourquoi? Bilembo. Fachi sali bilembo. Oyo batuana bako voter bango sans problème. Puisque ce qui bilembo ezalaka te bandeko balandi matanga. Matanga bango tout wana banywana. Mais même avec ça, babo ça na 21 000. Babo ça na 21 000 $, puisque na mandat oya Fachi deuxième mandat dollar ko limwa malembe tokolo ka sur l'isolé à dollar te nazaki na Côte d'Ivoire plus d'une fois ndeko okoyiko kenete que na question beloko na dollar nulle part bakoyi ce que non a option de lire dollar te a aux francs CFA kende ko changer dollar oya na francs CFA oya ko sombe eloko za besoin mais et pas na biso oye na franc congolais bazo tuno e ozana dollar te mais tous les États-Unis te tous na Canada te mais na dollar osa na monini donc eloko wana bandeko il faut ici là mais pour ici là il faut économie na biso mata pour économie na biso mata il faut tout teka libanda pour tout teka libanda il faut tout produire pas na biso ata matungulu ata nani ndembi ata makala mais il faut tout teka libanda tant de dollars ils ont côté belé la loi de l'offre et de la demande c'est-à-dire que oh ils est côté belé donc demande économique puisque côté belé batutu basanango boyo que no pesa mutu dollar nani donc voilà bon on a biso et sur valeur donc il faut tout produire il faut tout fabriquer fabrication la surtout teka ngo libanda donc pour un bon on a biso et soit ma papou. Ainsi, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait une longueur d'avance à Monaï Moussika Aigle. Il va dire très bien que dans Mbola, où il y a un candidat, mais candidat, na Est, peut-être, nous avons risqué, dans la majorité, il faut na benda, Modeste Baati. Na Est, nous avons risqué, dans la majorité, il faut na benda, Moindo Zangi. Donc, na Est, nous avons risqué, dans la il faut na benda, nani Modeste Baati. Donc, on a bandundun, nazara mutute. Donc, wana, nani, Fayulu le bezali fief nae, ok d'accord. Papa Mboso yaka, yo posa populaire nanga mwana, donc ndeko bakabola o bakeboye akangi kongo mumba. Boyebi la fois dernière azala kaka est un petit peu Équateur, Grand Équateur et puis na Kasai. Mais si vous allez Congo mumba. Bon yo lo bakeno facha o gagner. Où tu vas? Tu viens d'où? Où tu wapi? Changer Maloba, changer Makanisi. Donc Moïse Katumbi devait alors travailler à rassembler autour de lui, tandis que son adversaire politique alignait deux poids lourds, Jean-Pierre Bemba Gombo et Vital Kamerhe Lokalingi Likingi. Katumbi, quant à lui,
s'était entouré de candidats moins expérimentés dans une élection présidentielle. En outre, la présence de son épouse Karine Nahayo lors de ces différents meetings a été exploitée par son adversaire pour affaiblir sa position en utilisant des arguments nationalistes et patriotiques. L'homme devait défendre et exhiber son épouse en dépit de ses origines burundaises. Même sur Aïbaï Kaza burundaise, même sur Aïbaï Kaza Moutangambo, il ne fallait pas bombayer. Mais le col à bomba qui est, l'iboseur nationaliste, abimi étranger. Yé azali étranger, moi si étrangère, biso nationaliste, to kamatamboka, to pesa yo, c'est-à-dire, to teke l'Europe nda ofele, kamata. Non, et on salamate. Et on salamate. Donc, côté wana est bouquillé. Donc, à 2 jours de scrutin, il apparaît que Moïse Katumbi est confronté à un possible échec national en raison d'une préparation insuffisante et de choix stratégiques inappropriés. Ces éléments soulignent l'importance d'une communication, d'une stratégie politique efficace dans une campagne électorale. Stratégie Ezanguié. Et donc le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est actuellement en train d'écrire l'histoire de son pays selon une foi pour tout son nom parmi les grands de notre génération. Président Tshisekedi Azokoma histoire Yamboka Azobandela histoire Onyo Somotanga Ikala Botsana Patsola ba livre histoire ainsi que se mettre en place à partir de janvier 2024 histoire ya Mombamba Bande Konanga. Bon et Bandaki déjà et Bandaki il y a 5 ans même ceux qui 2 ans ils ont perdu mais histoire à Sika et Bandaki Sika. Donc, Congolais de père et de mère, avec le président Félix Antoine Tshilombo, nous sommes un tournant de l'histoire de notre pays pour notre indépendance en créant une synergie de l'action patriotique autour de lui qui manque un tournant historique dans l'existence de notre nation. Un héritage durable et que nous créons dont les générations futures se souviendront et célébreront. Bananabiso bako sepela. Puisque musalo ezosa malelo bande ko mbumanango ezalobi. Mbumanango ezali lelote. Mbumanango ekozala peut-être après 10 ans. Bomoni marque Congo et bandiko rayonner. Tango mona foire fikinwana esili. Tango mona makambutu e fandi misala mutu tozo kene musala netira poto o bazana poto bazonga na Congo bake osala misala boye bien très bien que wanande histoire ya sika ya Congo ya sika mais poto jo asisima puisque bana biso bozala déjà to benda bango matoyi ba bimboko yo to bunda vraiment pour commander eza boye le kole komi boye to yokate même pas biso dozala na sama belé tozo risquer tobima to esabino ke to tikela bino héritage bosala na yangonini. Donc bana biso ba okuta mboka etongama na ba papa ba tikela bango bomengo ba tikela bango mabele ba tikela bango ba usine ba société ya minene oyo ba ko créer ba emploi. Donc voilà pour les candidats, les 2 candidats, les 2 poids lourds. Il y a na élection présidentielle aux élections na mikolo o ezali ko ya, c'est-à-dire dans 2 jours tous ali bongo na une kobo sanatende konangai candidat na biso ezala na Eurotech ezala pour la Congolais lambda. Donc au candidat na biso kombo na ye Fachibe Voilà, sans transition, candidat Nabiso, Zali Fachi Beto, Mukwantombolo, Moi Mayuakaninda, donc candidat numéro 20, Ndekoto Wela, c'est-à-dire que journée wana, il y a mercredi, Mutuna Mutu Ayeba, qu'on placer peut-être heure, il y a sorti, je ne sais pas comment on appelle dans chaque société, et vous allez 2 heures, aux 2 heures, il y a autorisation au qui voter au rejoint 1 heure selon et sérieux aux ala pour comment vraiment les ramalamu na niveau il y a
ambassade pour la mission de la diaspora, pour la bino à Kinshasa, pour la Congo, zoua vraiment quelques heures, il y a aucun de voter. Donc votez, votez, votez sans problème. Bandako bon sa carte na yo, bandako luka déjà. Et si kani ni bureau nous a voté zali, kolingato zala o luka le même jour. Aux autres risques découragés puisque trouvant voté luka carte bon sango. Ils a la photo ezali et comme mabe. Ils a la place en photo comme mona nyao. Ils a la place en photo comme mona koko na yo akufa. Ndeko na ngai bomba carte wana. Donc soko komi na seni donc baba tu bazali wana. Prévu pour la aiguiller pour la question ndeni na osala pour mutu tout ou ya soit carte à voter. Sans transition, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo inaugure ce mardi les nouveaux bâtiments de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo, de l'IPN et le centre financier de Kinshasa Gombe. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo inaugure ce mardi 19 décembre 2023 3 importants chantiers construits ou réhabilités à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'hôpital général de référence Mamayemo, du nouveau bâtiment de l'Université pédagogique nationale, IPN, ainsi que le ministère de Finances et de Budget, Nakatia Centre Obabengi, Centre financier. Centre financier, Bandeko Nansi, Mingi Mona Bilili, Denini Lokwane Betama na moins de 2 ans. Moins de 2 ans, s'il vous plaît. Hein. Donc, centre financier, on a et Tongama, na vitesse, mon boy, Sangai. Batongi centre, on a au moins 5 immeubles, les places, mon co. N'a rien apporté, moi, précision, place, wana. Puisque Bat Mingi na Moni, na Tangaki na tweet, ya Mutumoko, a combien le bino? Immeuble, wana Batongi, c'est Kabila, Mutasalaka plan. Ndeko na ngai naibi ke Kabila salaka plan ya solo, mais plan au Kabila salaka ezalaka pona immeuble au batongi liboso ya affaires étrangères te ni liboso ya palais de justice à Gombete, mais oyo Kabila a posé qui première pierre misale bandaki et puis comme na nzela ezali bâtiment au monaka inachevé tant yo le ki seni à droite, non, sur Oleki Ming Oleki, comment ça s'appelle? Onatra. Building Onatra, ils ont juste en face à Seni. Oleki Nzela, Okati Balabala, au Mona, immeuble Moko, inachevé Zana, ils allaient clôturer. Wanande Kabila à Tikaki. Batravou et Bandaki, et Bandiko Mata, Mbong et Bandiko Liama, Mbong et Bandiko Liama. Et puis, bah, il y a na évité ceux qui pèsent à la tricage, ceux qui pèsent à solo, bah, il y a la sous étude, bah, il y a que place wana, ma belle étude, il y a ma belle et ça qui m'a la montée. Ma belle wana, ceux qui m'a mataki l'icolo, mingi, ma belle, il y a qui s'affaissé. C'est-à-dire, immeuble, il y a qui quoi ya. Bah, kata misala. Mais place Batongi, centre financier, il n'y avait aucun projet, il y a qui terrain vide, et l'eau, il y a qui wanate. Moutoko sa hote. Nous avons un document. Oyo peut-être un jour. Oyo sur la monnaie bazong il a sur na Twitter. Donc on a na Twitter, na ko zonga na ba document, na zongi na ba vidéo il y a inauguration. Bon moni on atra sima il y a bâtiment, le liboso bâtiment na pour vous comprendre que ça n'a rien à voir avec les centres financiers où ils ont inauguré lobby. Donc Fati Azosa Msala Tokos. Et donc ces réalisations s'inscrivent dans les acquis à consolider. Donc, ezali bilembo oyo, il faut to battre là. Ba bâtiment wana. IPN bandekous au continent katia IPN. Au continent katia IBTP. Au continent campus universitaire à Kinshasa. Lelo na Kisangani bazo sala université de Kisangani. Ndeko tangu yo zali kokota bakangi yo misu lelo ba fungulo. Non, dans les États-Unis d'Amérique. Il y a un président de Sainte-Thérèse à l'obbi. Oh, il y a mona. Ils ont mouqué. Mais oh, ils ont ya. A frappé fort. Bateau, non, mais tous les qui Allemagne, il y a Afrique, ceux qui n'ont mais Allemagne, ils ont ya malé, mais Allemagne, ils ont ya. Qui est un centre financier. Au monde en Allemagne d'Afrique.
Et donc, ces réalisations s'inscrivent dans les acquis à consolider mis en avant par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo durant sa campagne électorale, entièrement financée par le gouvernement congolais. La construction de l'hôpital général de Mamaemo à Kinshasa répond à une priorité de santé publique. Quant aux infrastructures de l'UPN, elles font suite à la rénovation de 2 résidences estudiantines inaugurées en mai dernier. Donc, Malembe, vous voyez que IPN, ezali ko tongama, ceux qui ba tongi côté moko, ba longoli ba étudiant, ba côté ba tongi, ba tika la côté mususu pour continuer ba misala. Donc misala ils ont kende ndingi wana ti sans ko perturber bon fonctionnement ya université, baza ba ni misala côté moko, côté mususu batiki et puis bazo continuer. Donc depuis le mois de mai, si va inaugurer déjà une bonne partie et puis va continuer la rotonga. Mais tout ça on a étudiant puisque tout le monde la fois dernière, bah comment tia ba moto, bah comment donc bah comment saccager ba immeuble en moto, tout ça là très attention puisque les ali mbongo na biso, les ali mbongo ya contribuable, ya monde bâtir pour na bana na biso bazala vraiment la condition moko ya malamu ya classe. Mais ceux qui va bandi ko tumbango, bandi ko saboter, ko saccager na combo il y a un parti politique pour parler de ça que non. Si c'est qu'il y a tout ça les lois mon côté yo kamato qui tumba université dans la chose ça les lois mon côté puisque université ils allaient public ils allaient il y a président Félix T mon oebimiwana ils allaient mbongo na yo ils allaient mbongo il y a bande comme sous au bafutaka ba impôt donc tous ala vraiment na motema malamu ya ko battre les blocs les autres tongama bien public nyonso ils allaient ko appartenir na mwana ya Congo nyonso donc tokeba nako bungisa makanisi koloba ke non puisque yé muto asali yango bazo risquer bakumisa ye bafinga o azaki wana liboso loin de là. Donc eza bilo na biso nyonso toko profiter nango bana biso be profiter nango wana toza na centre financier. Donc centre financier bandeko ezali vraiment déjà ya ko telema donc centre financier wana oyo président Félix a inauguré lobby. Donc tout le monde va dire ah non misala ngo bandande mwana esuka na ngote non ya fati abandi asukisi nyonso e bandi yemoko akendeke sur place kota la bokomi na yango wapi pour pas ya constater que non mbongo esili rien yemoko a suivi vraiment misala bien et puis voilà wana centre financier bandeko neti na film. Voilà, donc tozali ko kende malembe pour aussi de sa émission na biso bande konangai et c'est munene. Donc ces réalisations s'inscrivent, disais-je, na cadre il y a bien à consolider et puis le coût il y a centre wana ezali 290 millions de dollars américains. Le centre financier est le fruit d'un partenariat avec la Turquie. Sa gestion sera transversale. Cependant, Milvest va gérer pendant 49 ans. Centre wana et Ozanamaboko, il y a gestion, c'est bien même. Puisque ce kamati congolais au l'opinion, gérer ba immeuble wana, lobby au kuta, ba brique bandi ko kweya, ba fenêtre bandi ko yiba, ba kite komi na banda kwa batu. Donc, ezali na ndenge ya mabete, mais ezali ndenge tozalaka. Donc, biloko tout au ya l'État, mutu na mutu alingaka azongo koma na ye. Ndeko biso to kola période ya OTCZ, Office National de Transport Zaïrois ou Zaïroise. Zaïrois, office. Alors, bandeko, office wana, ezaki na babus ebele. Ezaki na lingwala. Namati, ezaki musika tena, ezaki simaya palais du peuple. Namati, plein elo ne komana. Beauvant. Quartier Beauvant. Place quartier Beauvant eza. Ce qui image dans ezo yelangai, place OTCZ ezaki wana. Tozaki na deuxième wana zoloba oyo période biso tozaki ba mike tozaki ba école primaire, tozaki mataba bus. Tozaki na nini mususu ezalaki STK. Société quinoise
de transport, un truc comme ça doit être ça. Mais bandeko nanga babiso wana ebandi kokufa moko soko keye pa un chauffeur okuti na kata salon bakiti ya babiso OTCZ na kata salon. Okeye pa un mécanicien okuti moteur o ezalaki ya bus batie yango na fula. Okeye pa ya receveur okuti ba phare et koma bilembo na kata salon. Tolingi susu eloko wana te. Bakinoa ya période na biso boyebi ndenge le kaka na ba société ona ototanga. Boyebi yango malamu. Ke bakiti ya OTCZ et koma ke pa ya bato. Donc totika vraiment ko bebisa bazo tonga biloko asika to batela yango malamu ezali ya yote eloko ya l'état ezali ya mutu nyonso ezali bien public ezali ko appartenir na congolais nyonso. Donc to meka ko respecter bien public civisme yango wana esengeli vraiment civisme zonga même mikolo belé civisme zala sauter mutu azoli akwanga abwaki makasa na nzela. O kasi wa lokota banana yo lokota puisque yo zali responsable yo poko lokota oluki place oyo ba fuleza obwaki biso ana poto ndeko ozoli shingo mutika na papier yo moko oza yo moko mutu boza na batute hein yo moko oza gêné o kamata papier wana ya shingo obwaka wana se et puis yo moko zali olobi mais so na bwaki na tali na sima papier wana eza parce que a beaucoup de papier na mabele na éviter sur à côté musuzu mais bisika tozali c'est toza ba rejeter mais beaucoup de papier na se loba papier nani likasa nzete mto koye mais beaucoup de oh non mutu aba amelaki canette akamata bwaki canette na nzela never exact puisque mutu yé moko na conscience na za gêné alors mais ceux qui na bwaki en pourtant tozala ben éboueur hein tozala bato balekaka bazolo kota ba poubelle bani mais mutu abwakaka eloko azali tant que non komi place poubelle ezate ou garder canette na o garder papier no ya chingom o ti o koma place poubelle eza o bwaki eloko wana ndeso zange pa na biso eloko wana soto continuer na moté soto continuer na eloko wana na nsi ba immeuble ozo tongana et o koma boso c'est raison pour laquelle il faut vraiment ba mindele ba kengela oyo bango batongeli biso puisque bazana na mwa discipline mo boye toye ko na sima na bango eza bo mute puisque mingi len bayeba politesse te mingi bayebi ndenge nini ya ko ba s'il te plaît te azomona so le s'il te plaît mi kitisi mais ça commence par là pour respecter bien l'état il faut respecter dans le moninga donc eloko wana il faut vraiment tout travailler mingi et surtout tout respecter ba bien oyo puisque consolider ba acquis c'est bien mais eza la slogan te bas congolais il faut tout lata iloko wana nzoto to battre la vraiment blo na biso 290 millions de dollars américains balobino ba turc ba ko kengela iloko wana pendant 49 ans c'est-à-dire to kozala to stoleki ba turc baza toujours wana puisque contrat ezande wana tozala toso kenda bana na biso batikali bakuta ba turc na bisika na puisque contrat ezande wana. Il y a l'hôtel Marriott de 19 niveaux avec 240 chambres en pleine construction dans cet espace afin de récupérer son investissement propre investi estimé à 60 millions de dollars américains. Donc tozali na environ 350 millions de dollars américains oyo ba turc va investir pour batonga hôtel Marriott dernier donc luxe à Osanate 240 chambres na ba suite na kati kotoyo nani centre financier et côté mususu hôtel Marriott. Donc en inaugurant la veille du scrutin de ces chantiers symboliques financés par Kinshasa ou en partenariat, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo entend mettre en lumière les réalisations concrètes de son quinquennat alors que ses adversaires lui reprochent un bilan économiquement négatif ou mitigé. Voilà Bandeko. Moïse Katumbi na interview Songolo va poser quelques questions. Non. Vous allez poser ma question, oui.
bazalaki koposer baquestion lere bazoposer baquestion ye atuni bango abi mais atuni bajournaliste abi mais bino bozoloba toujours bilembo il faut kosala consolider acquis mais baki yango eza nini ke Tshisekedi asali nini que alors journaliste atuni abi monsieur awa toza na Kolwezi tango yo ye okiti na aéroport nini eza aéroport oyo tonga otika puisque katanga mobimba ezali na maboko na o bikok mutu ezali place aéroport donc okiti na aéroport oyo batongi na mama Fifi Masuka oyo président de la République atindaki alobi lokola Kolwezi ezali bisika minere ya ndenge na ndenge ezali bapaya bayaka basombi mais pour bamata na vie foka kende na katanga non tonga aéroport ezala international awa so bauti na mikili ya poto bakiti awa bakuti standing ya mikili babeti yango Moïse Katumbi a profité ayo kitana alors na courage ya bana Bouddha a salanini mais alors que aéroport yé a kitaki a fandi na salon d'honneur ba yambi bien a melipe café a zui ascenseur a zui escalator a zotuna Tshisekedi a salanini papa mutu wana bopinirie nandenga bien punition nandenga mabete nandenga bien na ba iona donc c'est-à-dire que tant qu'on nous connaît et qu'on a ya libela Fachibe Fachibe Merci de m'avoir suivi et à demain pour un nouveau numéro du Congo en marche. Bien des bonnes choses chez vous. Ciao, ciao. Bye. Merci beaucoup. Fachibe Fachibe